nene ya kelokelo akoma kopesa bato ebele vertige ndenge wana te. Oui, nene ya kelokelo mingi bakompranaka ye te, mingi bayebi face juste aza nango te, mingi bayebi kaka azali camarade ya Karine Mokonzi, bayebani entre bango. Oui, mais eza na parti mususu ya nene ya kelokelo meme Karine Mokonzi ayebi yango te. Me ngai papa Robo, oui, nayebi yango. Bokomona ngo maseki, mais oui, nayebi yango. Boya nalobela bino yango. Me bobanga te. Ekosala bino mwa bon. Bino mo bokomona ndenge ekosala bino ntango na koloba. Mpote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mpote barando na barandolete. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko foko yeba nene ya kelokelo oyo boyokaka mokoyo oyo bomonaka. Foko yeba nene ya kelokelo azakaka camarade ya Karine Mokonzi te, me nene ya kelokelo pana ye ndenge bomonaki wana asantiraka neti azali parti ya Karine Mokonzi. Pona ko comprendre bien, asantiraka pe Karine Mokonzi aza parti na ye. Yango tango bomonaka boyoki ki bakangamaki enemi pendant 2 ans, baye kozongana. Tango bazongani on dirait bakangamaki enemi te. Nene ya kelokelo ye ndenga zawana. Soki bolingi nene ya kelokelo apesaka bino vertige te, bosala tout, kosala tout, kosunga nene ya kelokelo fwa ya na poto. Po nene ya kelokelo tango aza distance na Karine Mokonzi, abandomona kaka makambo ya monaka. Boyeba yango bien. Bolobaka ke bato équipe nationale nyonso baya poto. Mais nene ya kelokelo aza mutu équipe nationale. Bien sûr, ye moko na monoko ne akoloba te azala na équipe nationale. Ça c'est vrai. Mais bino ndenge bozawana nazolo baba o baza ba chinois te. O balingaka Karine, baza ba téléspectateur. Soki otalaka mingi Karine, olingaka Karine mingi, bandeko no, ba camarade no, ba yebike olela Karine otalaka mingi. Mais olobaka ke oza chinois te. Alors, kanisa malamu, tango bango bakendeke kobeta lisolo na yo, ndenge olela Karine, balobaka vraiment ke yo zano chinois te olela Karine. Non, balobaka oza chinois. Parce que kozala chinois, et yebani déjà faut linga Karine Mokonzi makasi, faut landake tout le temps. Même ato lobi oza chinois te, bato koloba na bango bakondima yo. Mais tango bakende beta lisolo, bako présenter comme chinois. Parce que oza na nyonso oba chinois ya Karine Mokonzi bazanango. Oza kaka na oyo bana membre bazanango te, oza pe na oyo ba mama autorité bazanango te. Mais oza na oyo ba chinois bazanango. Sikoyo nene ya kelokelo azali mutu moko tango équipe nationale ezako banda azali wana. Nene ya kelokelo makambu Karine Mokonzi asala mususu ya barando, ye moko confirma, ye muta preparaki, ye muta tindaki Karine Mokonzi afinga Fabrikas. Donc azo participer toujours l'équipe nationale. Biloko ezo bima na be stratégie mususu ya Karine Mokonzi ezo utapana ye. Parce que ye azalaka toujours wana. Tango pe bazo sala ba télé réalité mususu azape kaka wana. Aboyinda mona na caméra azani ya kobombama. Donc rôle nyonso ajoua azakaka na équipe nationale. Atako loba yazalaki te na équipe nationale, mais équipe nationale ebandi yazawana. Équipe nationale ezako kende azawana. Équipe nationale nde tango ningo sila azate. Alors nene ya kelokelo azala tout le temps na Karine Mokonzi.
elobi ye moko ndenge alobaka na bino ye YouTube azala parmi bato ya liboso bazala Karine Mokonzi amemai na Congo mikili po abanda kosala asala test donc nene ya kelokelo pa na ye Karine Mokonzi aza parti na ye ya nzoto yango wana Karine Mokonzi nene ya kelokelo ayokelaka ye jalousie te po Karine abongi jalousie te po Karine aza na poto non parce que jalousie azotambula na Christelle Fernandez wana eza place na ye non azokela kutu Karine Mokonzi jalousie te mazoka kaka jalousie ndenge Karine Mokonzi aza na bakamaradi mosusu ye alingaki ata kozala na bakamaradi mosusu me ye fo azalaka penepene ya Karine Mokonzi donc ntango azomona ba Olga Kabelo azoba me wana eza place na nga yango bomoni nene ya kelokelo mikolo eleki azalaki na esengo ya kosakana te aza a distance na Congo me azwaki place na ye na makambo ya Tigre Noir na Karine Mokonzi yango bomoni meme ntango ake tika Tigre Noir na aéroport bozomona basourire parce que amonaki oui nazo jouer rôle Karine Mokonzi aza na kati na nga toza na Karine elongo donc ye alingaka penza Karine atiake toujours pembeni koleka batu nyonso koleka ba Yvette Kalombo koleka batu nyonso baza na Congo baki pembeni na Karine siko pende Karine akomi na poto pa na ye makambo kokabwana eza te fo ye azalaka kaka na première position batu mosusu wana te ye aza Karine Mokonzi boyoka ngo pe bien bandeko mosusu bazoloba ngo wana na ba chaîne ya ba Rose Bombo nene kelokelo alobango bien tango bazoyoka na te na Karine baza na matata na kendeke chaque fois na ndaku ya pauvre ya Didier oya tikaki biso ya Karine Mokonzi alors tango akendeke toujours parce que Karine Mokonzi aza parti na ye koswana ya swani na Karine eza koswana te eza conflit moko po Karine azo comprendre ete en bref matata tu bazaka nango na Karine ye amonaka Karine nde mutu azo comprendre ye te Karine fois comprendre ye Karine fois yokelaka ye aza parti ya nzoto ya Karine oye lobi ye yango wana Karine fois sala oye lobi ye Karine yango wana fois pona pe Karine soko aza na sekele akoki kobombele te ayoka ngo pa mosusu esalaki bien te po azali parti ya Karine Mokonzi yango nene ya kelokelo ndenge bokomprenaka ye te bokokomprendre ye pe te même aye na poto bokokomprendre ye kaka te mende akotia bino motema un peu calme parce que akozala pembe na Karine en plus soko aye na poto soki Karine aza na Belgique ye pa kozala na Belgique soki Karine avandaka na Mons ye pe na Mons en plus babalabala fo ezala pembeni soki Karine aoya na Charleroi ye pe kaka na Charleroi soki bakozala mwa distance mais fo ezala bisi moko ekendeke direct pa Karine ligne moko donc ye fo azala pene ya Karine soki Karine abali ye pa bali mibali na bango pe na mobali ya Karine fo bayokanaka mobali na ye soki abali donc ndenge aza wana ye nyonso bobanomona bomitungisa te eza kaka po azomanke Karine azomanke ekoto te me azomona esika na ye lelo Christelle Fernandez ayeko kipango lobi kuna Blandine Mario ayeko kipango mukolo elandi Angelica Madeleine ya kipango mukolo ya boye Olga Kabelo akangi yango kutu na bakabelo alors nene ya kelokelo ata kolakisa bino ngo na fasi te ata kotikala kolobela yango te metambulaki na makila yango wana nene ya kelokelo ye bowaka kombango te nene ya Karini Bonjour fidèles internautes de www.elengakumba TV.
Bonjour, bonsoir, Balandinyoso, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va ça dans le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va ça dans le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu be mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.